Ika twakubike no moko twavana sidito tata mfumo mbanza kyambote munkumbwa se mwane tata mwanda velela munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela
mendele kutuvuana sedeto tata mfumo mbanza beto bana bakutukulombela bakafulu watusikidikisa. Tusamba ensambu zange mfumu wetu Yesu Kristo yozola kwangitata nzambi wase yo ntwadi yongitata mwanda wavelela bika wakwamba sikilanga muna yetu tukwa ya kwa yelemvu se ye mwani tata mwanda wavelela. Amen. O kombo ya tata ya mwana pe tata molimo santo biso na lingomba ya tata molimo santo ya tata Simon Kimbangu tokozalaka na libondeli ya 9h oyo ekozalaka ete mokolo wana ezali ya kokanisa ezala na leta ezala na kati na lingomba ya tata Simon Kimbangu soki libondeli ezali elingi kolakisa ete ezali mokolo moko ya kokanisa na mayimaleka. Lelo tozali na date ya le 8 mars solo ndenge tolobeli yango soki tokoti libondeli ya 9h elakisi ete tozali kokanisa likambo tolandi awa na kati na nkamba programme ndenge epesemeli epai ya bamama solo mokolo oyo ezali ya leta toyebi yango malamu na niveau mondial elakisi ete na mokili mobimba tolandi ndenge programme esalemi awa banda na mabondeli na ndenge tosengi na kati na Bible pe mans mauti koleka awa tolandi malamu kasi toye kokanisa lelo oyo ezali na le 8 mars oyo journée ya bamama na niveau ya mokili mobimba awa na mboka na biso soki totali maye oyo mazali koleka na este kuna biso na kati na lingomba to na miso tata nzambe tokosepelaka na tango esengo ezali tokosepelaka na tango esengo ezali kasi soki na ntango ya mpasi pasi na biso tokopesaka na mabondeli kolela epai ya tata nzambe biso awa na mboka na biso RDC
soki totali mai oyo mazali koleka kuna na este solo ezali journée ya bamama. Mama isika nyonso bakopesaka ye kinia ezala epai ya mama. Bibwele kutu oya bibwele ba oyo tokobokolaka bibwele soki botali ete ebwele wana ezali ya mwasi bakobomaka ye te. Pamba te ye mutu abotaka. Kasi soki totali kuna mai oyo ezali koleka na est, bamama oyo azomelesa mwana aza pembeni mama babomi ye, mwana aza kosimbasimba mama. Soki totali makambo wana eza mpenza ya mpasi. Solo tosalaki programme na biso ndenge papa de la ville apeseli yango. Sima awa tobimi libanda défilé d'honneur ezali. Sima ya défilé d'honneur ezali nde titani. Kasi awa toye kokanisa likambo yango lelo le 8 mars ekwei mpe mokolo na vendredi oyo tata molimo santo papa Simon Kimbangu Kiangani apesa biso na ntina na mabondeli yango tokosenga boye na bai oyo bamisusu bandeko na biso na kokanisa likambo ndenge wana tokotelemaka 1 minute mpona kokanisa mai mazali koleka ya mpasi. Kasi biso na lingomba tata Simon Kimbangu tokosenga boye soki tobimi awa nazwi honneur. Sima ya honneur tokotia sani mbangu oyo toye na yango totie oyo toye na mwa pondu na mwa kwanga tolekisi epai ya papa Kianga. Sima ya 10 minutes ya operation wana, 10 minutes kaka operation wana, tozongi nazwi honneur na ngai ya suka. Soki nazwi honneur na ngai ya suka toyebi ete ezali brusque, me awa tobongamaki ete tokoya na milulu oyo ya le 8 mars. Soki nazwi honneur ya suka biso ba mama pena batata oyo tozali ya kobongama tokota directement beko. Tokota directement beko esika tokosalelaka beko toyebi yango. Tolobi malamu lelo tozali kofete le 8 mars. Kasi nalobaki yango malamu na esengo tokoyembaka tokosepelaka. Kasi na mpasi manso tokopesaka na mabondeli yango. Journée ya lelo ya 8 mars tofete yango te ndenge tofete ndenge ba mibu oyo eleki oyo lelo tosengi biso ba mama tokota na beko kobondela bana na ngonga oyo tokobima awa toke kobongama muke papa Umba topesi yo programme wana ya beko spécial mpona lelo kokanisa mazali koleka na este kuna surtout na bamama ndenge tolobeli yango. Mama aza komelesa mwana balongoli ye mwana na libele babomi ye batiki epe kaka mno ndenge wana mwana aza kosimbasimba mama ndenge akufi. Eza pasi, ezali pasi yango
programme na biso na yeluselemide to pesili yango ndengwana kino 18h tokangi beko na biso tozongi na bandako tokozonga lisusu na résidence te tosilisi beko mbala moko tozongi na bandako mpona lingomba nakotya kaka commentaire ya likambo moko oyo opération tata molimo centre papa Simon Kimbangu Kyangani apesi omboka Kinshasa opération $30 na $30 wana ndenge toyoki commentaire epai ya papa de la ville normalement mondimi oyo yebi ete ozali mondimi ata molimo centre asengi biso $30 apesi biso kombo ya motu oyo akolokota mbongo wana pe soki bapesi mbongo na yo bakopesa yo resi oyo ezali kotémoigne te ofuti mbongo na yo ntango tokopesaka epai ya tata nzambe topesaka na koyima te pamba te maungo nyonso mautaka pai na ye ntango wana ozwa nango ozwi opesi ozwi yango te na ngonga wana yo moko na nzambe na yo oyebi ete sikoyo nani azwi te soki ozwi okokende kopesa likambo na biso ya suka oyo toti kopesa na mokolo na lelo tosilisi bokombo tata mwana mpe tata molimo santu amen. Pika twakubike no moko twatonda lusiku musu tutambuli kwa sedito muzola kwa se ye mwana tata mwanda velela munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela